Salut et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Toyebsaki bino ke tozo lakisa bino à travers émission Oyo ndenge boyebi esalamaka libanda, donc tobandaki ko lakisa bino ba lieu nakati à Paris, place 5 minutes ezo tourner soki tozali ko tourner tozoyebsa bino et pas nini tozali ko tourner neti lelo tozali na parvis Oyo ya Trocadéro, bozomona na Simanangai, Tour Eiffel. Donc vraiment 5 minutes avec César Ngadi ndenge na yebsaka bino kaka. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Donc émission ya lelo nakobanda yango nazali ko rappeler bino que lelo samedi 28 septembre na kati ya Norvège, donc association Norvège Fachi. Association Norvège Fachi bako sala sortie officielle na bango lelo. Donc vraiment to pesi bango ba félicitations parce que tozali komona ba mama ya Norvège ba telemeli po na ko pesa poids na Fachi, donc ezali kutu likambo ya GT bozomona kende to bisaki bino ke Fachi azali ko toucher ba tunyo surtout. Donc vraiment il faut vraiment tozala nasima Fachi yango na ba mama ya Norvège ba telemeli masolo yango ba sala association na bango po na Fachi. Donc tozali ko pesa mbote na présidente na bango Eli Luabe ya Masengu, donc présidente ya association wana, et puis vice-présidente Béatrice Bipendou, et puis chargée à motivation ezali Marie Betou Kaba. Donc bangonde vraiment basimbi makambo na ba mama mususu oyo bazali na kati association wana po na kati association wana ezali kaka ba mama. Donc feti ya lelo ezali ya présentation officielle ya association Fachi Norvège oyo vraiment topesi bango bakende na musala malamu parce que toyebi ke musala eko salama malamu na kati ya présidente na bango na vice-présidente na chargé ya motivation. Donc vraiment toko zanga te to lakisa bino bilili ndenge makambo ekoleka kuna na kati ya Norvège. Et oui, du nouveau au Congo, bana kin bana poto partout dans le monde. Émission na bino bozela qui a trop scola show déjà na kati ya Congo, précisément dans la ville au Congo, bana kin bana poto partout dans le monde. Émission na bino bozela qui a trop scola show déjà na kati ya Congo, précisément dans la ville de Lubumbashi, avec votre servante Skola Ikuku. Akash ndezala kaka hein. Osenga mino pour sana mukie afanda. Vous me verrez bientôt sur Cléboa original de César Ngadi Cléboa, hein? Diego Ka, on a bien que Diego Ka pour découvrir ma solango et tout le monde est d'accord. Eh bien, chers amis, chers mélomanes, suivez l'émission de Skola Show, l'émission Skola Show de Skola Ikuku Akash, Bandeko Bonimo, pour la basango ya mindule, pour la basango ya politique, basango ya art, ba programme surtout, suivez l'émission Skola Show, ya Skola Ikuku Akash. Et oui, du nouveau au Congo, bana kin bana poto partout dans le monde. Émission na bino bozela qui a trop scola show déjà na kati ya Congo, précisément dans la ville de Lubumbashi, avec votre servante Skola Ikuku Akash ndezala kaka hein. Osenga mino pour sana mukie afanda. Vous me verrez bientôt sur Cléboa original de César Ngadi Cléboa, hein? Diego Ka, on a bien que Diego Ka pour découvrir ma solango et tout le monde est d'accord. À travers cette émission, bon, on a une surprise de Belé, hein? Nous allons vous montrer, vous allez voir, vous allez comprendre et vous allez découvrir. Donc comprendre, voir et découvrir, hein? Des alakata ko sepeli sabino comme d'habitude. Ba conseil pe ba remarque na bino za welcome na émission na bino. Après makambu oyo na epsi bino ya feti ya association ya Fachi ya Norvège nazali ko apprendre bino et pesinga esengo makasi po boyeba ke Fachi béton abosa na rabatu na été nazali ko tchela bino na ba image bokomona petit nanga Micho Wanzo, donc azui déjà poste na ye, azui déjà musala na ye, azali administrateur adjoint na kati ya marché central. Donc botala bino moko ndenge ba
Donc dazali kolakisa bino botala ndengi Guy Michaud Wanzo petit nanga ndengi ba memaki ye tina marché aye kozwa poste na ye bazali ko betela ye maboko ba sepeli vraiment na nomination wana ndengi na yebisaki bino kaka ke Fachi Beton abosa na rabatu na ete lelo ae kolukaka e lelo ae kolukaka e lelo ae o papa Michaud lelo ae o papa Michaud lelo ae papa Michaud lelo ae lelo ae kolukaka e lelo ae kolukaka e lelo ae o papa Michaud lelo donc bino moko bomoni ndengi na epsaki bino ke Fachi donc président na biso Félix Antoine Tshisekedi atikaka batu na ete donc batu na ye nyoso tout o bazalaki na ye donc bango nyoso tout bazali kozwa ba récompense na bango bazali kutu ba récompense te na koloba donc bazali kozwa biloko oyo ya fidélité na bango neti petit nanga Guy Michaud Wanzo donc na sepeli ebele donc azali vraiment ko mériter eloko oyo azui donc boyeba ke Guy Michaud Wanzo a commis donc deuxième personnalité na kati ya marché central na Kinshasa. Donc sikoyo tokei po na yebisa bino ke batu oyo bazali komona neti président na biso Félix Antoine Tshisekedi azali kosala neti ba jeme na yebisaki bino ke siko azali kaka 9 mois azali kosala ba jeté mais boko mona makambo nyo surtout oyo azali koloba akosala yango donc nazali kolakisa bino bo mona bino moko ndenga prometaki ba soldat oyo ba militaire ya Kanchachi ke akotongela bango bandaku oyo bayaki nango ba mindelo bayutaki Italie oyo bakopoze bandaku ya sika botala bino moko na ba photo botala bandaku wana na niveau ekomi misusu déjà c'est sili po bomona ke vraiment oyo nyo surtout président de la République azali koloba akosalela yango bongo président ya boye penza tokoki ko critiquer ndenge na loba ka critiquer za la constructive mais biloba lobeza na tina te mais bato tout bazali kolakela président na biso mabe na mboka na biso mabe na suka bakozanga makambu ya koloba bino moko bo moni nazongiseli bino so ba image ba photo oyo botala na Kanchachi botala na Kanchachi ba ndaku oyo a prometaki ba militaire na niveau ekomi donc ekomi vraiment presque à la fin. Donc à part ba ndaku oyo ba militaire bino moko bomonaki ba saut de mouton oyo balabaki ba kotonga na Kisasa pona ko éviter bambouteillage diminuer bomona bino moko na ba photo bomoni ndenge ekomi déjà vers la fin parce que ba congolais ebele bakino ebele babanda ko comprendre te saut de mouton elingi koloba nini nakanisi tangu kaka bakomona ndenge pe bazali komona bamoni bango moko ke musala ezali ko tambola. Donc sikoyo nalingi koloba ba misusu sikoyo bazali kopesa biso moral donc ezali kosekisanga botala na exemple neti Mozitu lelo akomi koloba penza apesa président de la République na biso moral asala e moral Mozitu nazo rappeler bino premier ministre oya yibaneti Mozitu azate donc Mozitu na place na ye na kanisi il devait se taire la place na ngai Mozitu il fallait à se taire parce que Mozitu akopesa biso lelo moralité na makambu oyo ya mboka na biso parce que Mozitu azali grand fakwa oyo ba premier ministre nenu oyo tozwate na mboka na biso lelo azali koloba nazali kotiela bino extrait bino moko boyoka ndenge Mozitu azali koloba lelo akomi opposant akomi koloba makambu pe oyo kutu akoki koloba te. C'est pas à lui qu'on demande de fouiner, c'est à la justice. Voilà qu'il change de langage alors que ces gens ont été tués pour la démocratie, pour les élections. Il était des nôtres quand ces combats s'est menés. Voilà qu'aujourd'hui il change de camp. Il parle le langage de M. Kabila et de FCC dont il est allié aujourd'hui. On comprend tout simplement parce qu'il n'est pas du côté du peuple. C'est une marionnette du régime de M. Kabila, une marionnette de ce même Kabila. Il a changé donc des discours. Il ne veut pas que justice soit faite et voilà que les parents sont en train d'attendre, les victimes attendent qu'on puisse les réhabiliter, qu'on puisse les remettre dans leur bon droit. Voilà une prime à l'impunité. Je ne sais pas, il veut tromper le peuple ou il se trompe, mais en tout cas, c'est un détournement qui est sanctionné par le code pénal, l'article 146, si je ne me trompe pas. Et il existe un code d'éthique pour l'agent public. Je sais qu'il était un agent public, y compris son directeur de cabinet. Donc du président à l'huissier, tout le monde doit se soumettre à ces codes-là, qui veut que
un agent public ne puisse pas accepter les cadeaux, moins encore des commissions. Alors je ne sais pas où est-ce qu'il est allé trouver cette idée selon laquelle chez nous on accepte ça, c'est la COP, c'est comme ça que ça s'appelle en langage congolais. Est-ce qu'il va gérer le pays conformément à l'opinion populaire ou il va gérer le pays conformément au texte? C'est tout simplement une façon de manipuler, d'influencer la justice, alors qu'il a prétendu que l'affaire était en justice, que c'était à elle de faire son travail. Lui qui est les magistrats, les premiers magistrats, voilà déjà qu'il influence la justice dans le sens nous tous, finalement, et je dis bien nous tous, l'histoire rendra compte, on était plus ou moins en train de supplier Tshisekedi. Parce que du point de vue de l'ancrage du peuple, ne nous cachons pas les vérités, il était plus ou moins mieux positionné, tout le monde était unanime là-dessus. Deuxièmement, du point de vue de sa clientèle politique, il a une clientèle beaucoup plus engagée, plus virulente, je dirais même assez religieuse. Malheureusement, Tshisekedi n'était pas, et il nous le disait, c'était un garçon correct, il nous a dit qu'il ne peut pas porter les projets qui consistent à lutter contre la machine jusqu'au bout. Nazali kolakisa bino toujours na même registre oyo ya ba opposant lelo boyebi ke Fayulu ti lelo azali kobeta discours moko kutu ndali na tina te ya kobeta yango parce que boyebi ke ye abanaki ojembela na Katumbi na Mbemba donc akweya sikoyo azali na discours mususu te à part vérité des urnes mais présent azlingi asala un mais Fayulu atikali kaka na vérité des urnes et comment kopesanga mawa na passe na motema bolanda extrait on azotiela bino botala ndenge Fayulu abetaka discours toujours ya makambo oyo c'est le cas donc azana élément nouveauté azali pe na eloko muso akosala te boyo kabino moko o Fayulu azobeta na ba meeting ne oyo azali kosala na Kinshasa parce que mutu nyoso tu na Kinshasa opposant azali na droit ya koloba oyo nyoso tu alingi balobi bazuzi wana ba démissionner pour nini ba démissionner nye de yo s'il vous plaît. S'il vous plaît, il y a une sécurité. Le juge va démissionner parce que la Kataki Makambo m'a bé. Parce que Bazali corrompu. Parce que au lieu Bazoa, va PV, va procès verbaux, Tango, na cour constitutionnelle, to l'hôpital Makambo Yangoyo, to Pesibino, va PV na Bisso. Yangoyo pour 14 millions de voix. Pour Pesibino, Bino a PV. Bon confronté na Oyo Seni et Tindele Bino. Tango, va député provinciaux, na va député nationaux, va Kei, va lobi que Tala et Bisso Yangoyo. Bango va Kiko Kaka Makambo, na ndenge ya Mbongo. Honorable Jean Goumbal. Basala nini? Bakatele pona nini? Honorable Faustin Kwakwa. Basala nini? Bakatele pona nini? Tokaina la PV. Biso toloni na procès verbaux. Bango baboyi yango. Bon, sikoyo. Ceux qui vont démissionner. Pona makamboyo basalaki yamabe. Mais Félix Tshisekedi. Est-ce que est-ce que ma député nommé est-ce que ma député nommé alors les Camerounais na soki ba ici bisoboye na Félix na ma député nommé na bazuzi bango nyoso bakende na Félix Tshisekedi Chilombo, na député nommé, na juge, ceux qui CLC et ça les campagnes pour on se va kende ton numéro. Ceux qui té et loko ya liboso ya kosala ezali yangoyo. Il faut bisogno sotovanda. Oyo Nenge Boyokaki, Olobi Yango Wandeko, proposition à sortir des crises. Proposition à sortir des crises, c'est Ali Boye. Tovandi, Mabengi Yango en français, toutes les parties prenantes. Tovandi, Totali Makambo, Tolobi Tala Mbeba, Nana Koti Mbeba, Tosali Yango, Tondimi Mbeba Wana.
tolobi sikoyo pona kobongisa mbeba wana tosala nini toyokani tolobi boye tokobongisa il faut biso topesi nini mokolo na biso boye tosala ba élection anticipée boyoki ngai élection nini elingi koloba boye tokozela 2023 te tosala ba élection noki vérité des urnes eyebana na ba élection wana toyokani mais sikoyo nyenye sikoyo pona kosala ba élection anticipée wana esengeli ba réforme et salema réforme wana liboso ezali ya la loi portant liboso ezali ya CENI commission électorale il faut kosala réforme ya CENI s'il vous plaît monsieur calmez-vous il faut kosala réforme ya CENI il faut kosala réforme ya loi électorale il faut s'il vous plaît il faut kosala réforme ya oyo tobengi juge ya contentieux électoral qui va juger le contentieux électoral est-ce que vous avez un cours constitutionnel il faut tout vendre yango totala parce que nous ne pouvons pas accepter que na 2006 Bemba Gombo élu président Kabila Ageli na 2011 Tshisekedi Etienne Wamulumba élu président Kabila Ageli na 2018 Martin Fayulu élu président Kabila Ageli non ce n'est pas Félix Azali étiquette Félix Azali étiquette pour qu'on à Bruxelles à lobby bateau ya Kabila ya corruption moyen de bango ezali mais pas l'année parce que c'est Kabila qui est le patron donc il faut la réforme il y a Kafu et Salema toyeba quand on a l'élection anticipée wana et là on dit de Salema ndenge nini tokozwa PV ba procès verbaux est-ce que tu vas numériser yango ndenge ya Salema ndenge oui miso efongwami bofongolaki miso bofokaki awa bato nyonso bayebi Kabila anti oyo ya ye po atikala sese seko toyokani donc bino moko bolandi Fayulu ndenge azali kobeta histoire donc azana droit ya koloba nyonso tout alingi ndenge na yebisaki bino ke peuple congolais donc lelo soki batumboli yo bafingi yo na makambo ya président na biso eloko ya koloba kaka ezali ka réponse ya béton donc tozana makambo so koloba te muta koloba te parce que bakoloba makambo nyonso tout balingi réponse ezali kaka béton. Donc bilomo bolandi Fayulu donc Fayulu azali na discours mususu donc élément nouveau ezate donc ye atikala kaka na discours wana parce que azali ne loko mususu ya kolobela peuple congolais te donc nazali kolakisa bino parce que Fayulu aloba azali président de la République tout le monde qui est président de la République même Kagame azalaki kuna na 74e assemblée générale ya Nations Unies Fayulu soka azali président donc nakanisi ba bosanie il fallait ba benga ye akene pe ko beta discours na ye en tant que président de la République président élu ya peuple congolais mais to moniete les mususu ba ko bengisa ye sima donc Fayulu na batu mususu ba lobaka o kanamba zo diriger o kanambe ne nakanisi président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi a commis kocha batu nyoso tout d'accord que président Namboka Nabiso Azali c'est Yemoko. Donc peuple congolais na lingi na yebisa bino peuple congolais totika distraction. Peuple congolais moni président oyo tozui
nzambe muto atindi ye po abongisa mboka na biso. Président oyo azali wana akosala 5 ans, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akosala 5 ans, soki pe asali musala malamu, donc il y a pas de raison qu'asala musala malamu te akosala 10 ans. Donc to tika distraction to tchai maboko. Oyo azali wana azali mwana mboka. Donc soki mutu amoni aleki ye na mayele apesa ye mayele parce que ye mutu azo représenter biso, parce que Kanambe azalaki bourrique, azali bourrique, tolagisa ye koloba, tolagisa ye kolata, tolagisa ye makambu nyonso tout, mais azalaki étranger. Mais biso na Congo tokoma kolinga plus d'étrangers que mwana mboka na biso. Tokoki kozala jamais na souci ou bien na problème na présent autozusiko, parce que tolela ki na kotikaka jamais kolobango, tolela ki présent oyo tozwa azala mwana mboka nzamba yokeli biso mwana mboka aye. Je vois pas pourquoi ba misusu bazali ko sala ba critique mo o ezanga tina, or que faut tous à la focaliser to chai maboko pour réussir 5 ans oyo azali ko sala po mboka na biso pousa na botala kana ba mboka mususu bakoma ko beta masolo ba autoroute, bakoma ko beta masolo ya ba train de grande vitesse, bakoma ko beta masolo ya makambo mususu biso tilelo to beta ka masolo ba mai ba courir zate, donc banzele zate OK ba masolo wana nyo surtout il fallait to le kato banda ko beta masolo neti autoroute liboso ya A1 ekozala Kinshasa Matadi, donc autoroute A2 ekozala Kinshasa le musu Kikwiti, mais biso tozali ko beta tilelo masolo ke ozomona ke bamsusu na Kinshasa na bazanga mai bazanga courant, mais sikoyo peuple congolais azali ko sepela bazali ko souhaiter que Félix Antoine Tshisekedi président na biso a réussir mandat na été, ce qui a réussir mandat na été tokozonga kaka sima tokozonga kaka sima, mais bato tout bazali ko bawana et ko sala matin parce que nzamba ko confondre bango, parce que Félix Antoine Tshisekedi ba tindaye na nzambe. Et puis, boye bisanga et loko nini ba soda ba koiko ina Félix Antoine Tshisekedi ba soda bazali ko lala na ba condition mabe, soda lelo akomi ko lala na ba condition malamu, soda lelo akomi ko zo salaire ya bien, soda akomi ko somba biloko na moins cher, soda zui ba kelasi ba so médicaux ya ofele na kanisi soda sogo yo yebisa e makambo moko neti ya pamba soda ko ndima penza bimisa mondoki na ya beto ata masasi, parce que akolinga teke ba critiquer Félix Antoine Tshisekedi. Na commune a presque na fin émission na biso ndenge na Sarabinoka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Ben boyebi que so na commune na suka ya émission na pesa kabambote na base ya ngote simbi makamba 5 minutes, base ya ngo wana vraiment que na respectaka, parce que bango to basala ke 5 minutes ezala. Donc boyebi ka ndenge na bandaka honorable député indéboulonnable Ziko Mayele, donc Ziko Mayele, merci beaucoup na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes. Na kei na kati ya Liège na Belgique pour na repesa John Tumba ba mbote belé, parce que yaza vraiment fidèle na 5 minutes avec César Ngadi. Siko na kei na Irlande na Dublin pour na repesa Lenjula Bobo Machuda ba mbote belé, parce que yaza fidèle ya 5 minutes avec César Ngadi. Na kei siko na kati ya Suisse na Basel pour na repesa Vicky Bukasa ba mbote belé azali fidèle na 5 minutes avec César Ngadi. Siko na kei na kati ya Hollande pour na repesa mbote na Pachabora Wazabanga, donc il est grand fidèle il y a 5 minutes avec César Ngadi na kansi batunyo sou ba yebié même ti na radio, donc azali ko zela émission na biso ya radio ya rendez-vous avec le patriote, donc à Pachabora donc bakalate tokozongi la masolo na biso oyo ya rendez-vous avec le patriote. Nazali ko pesa mbote na Mama Beya Mokango, donc il est vraiment à komela kanga pe avant de la 5 minutes avec César Ngadi, donc Mama Beya Mokango ba mbote belé na fidélité na yo na 5 minutes avec César Ngadi. Donc na kei na kati ya Tunisie pour na repesa base oyo ya 5 minutes avec César Ngadi na bandi na Linda Pemba, donc petit sœur propre oyo avani na kati ya Tunisie avani sama solo, donc sans oublier vraiment Bazo Evandaka Munene, donc il y a Guilain Lassa, donc il y a vraiment Simba base mobimba il y a 5 minutes na kati ya Tunisie. Zongi siko na kati ya France na kati ya Rouen pour na repesa Patou Sila na kati ya Rouen ba mbote belé, donc merci beaucoup pour la fidélité non na 5 minutes avec César Ngadi. Donc siko nazali kopesa petit frère propre, donc ya quartier petit nangai Didier Matuki na kati ya Savini les temples ba mbote belé na yebi ke olandaka 5 minutes avec César Ngadi. Donc siko na ke na kati ya Kinshasa, donc na kati ya commune Ngaliema pour na repesa maître Baudry
Ilunga. Donc, il y a un monticule qu'on a 5 minutes avec César Ngadi. C'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans le plus bref délai, donc c'est-à-dire dans 24 heures. Je reste friand de vos commentaires, de vos suggestions, de vos observations. N'hésitez pas à me les faire parvenir. Cette émission a été réalisée par Doudou Swami. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Ndengnaïb Sarabinoka ke kanambe toko manke te ifozwa masolo na mbunchu tona dikosi. Abou Pia, à très bientôt. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Salut, bana partout dans le monde, bana monde entier, bana poto, bana partout. Donc désormais, Christelle Kakuta Laurent de la presse, le site internet Clébo Original. Mon boss César Ngadi, tout le monde est d'accord. Donc désormais, l'émission est Kanakata Cléboa, il y a des politiciens, il y a des musiciens, il y a des artistes et comédiens, il y a des moutonions, cette fois-ci, le roi de la presse de retour avec force Clébo Original. Nous avons serré Bassetio, elle est avec César Ngadi, Clébo Original. Original.